Et Salema Kibongo Awa, na jardin botanique plus précisément, na commune ya Kinshasa, mokolo ya dimanche 8 juin 2025 oyo, kobanda kaka na ngonga ya 9h, kino 12h, bipai wapi, libota na nzambe bazalaki tellement béni, na epakwa oyo nkolo nzambe wa likolo, atia na kati ya mosali na ye, le prophète Nema Sikatenda, pona kotia mokoloto ya suka, na maombi ya 4 jours, oye Salema Kinanguya molimo mosantu na mama na likambo oyo ezalaki bongo tire na mokanda ya Ephésiens chapitre 6 verset 12 pona koloba ete comment détecter le combat spirituel et l'anéantir pona kolimola na lingala lolenge kani ya kotimbela bituma ya molimo pe kobebisa yango yaya botika na yebisa bino ke lola ezalaki polele molimo mosantu azalaki au rendez-vous pona kokangola bomo ya bato ebele oyo ezalaki lié na katia monde ya molili. Il a fâché. Asiliki. Il a dit je vais arrêter les gens qui m'entourent. Abingana kokanga bato bazingi ngai. Parce que nous sommes en guerre. Mais surtout na katia bitumba. Qu'est-ce qu'il fait? Nini ezo sala ete. Chaque fois, Tango news. on élabore un plan. To sali manaka ya bitumba. En disant, Na koloba ete. nous allons quitter ici au marché. To kolongwe wana winji. Avant que nos ennemis arrivent à victoire, nous déjà 4 heures, 3 heures, on est là. Liamboete banguna na biso balongwa na victoire. Biso foto kome na bango na 4 heures. Avant qu'ils arrivent, Liamboete bango bakoma. nous, on est en avant. Et c'est le temps comment on a tomba. Mais dès qu'on fait un plan, on va arriver à 3 heures, 2 heures, mais les ennemis étaient là déjà à 0 heure. Ah, si on a ça la mabongisi, to comme on attend à 3 heures, to quoi qu'on compte à bambuna, parce que basala qui on a 0 heure. Ça veut dire, Il dit Koloba, il y a des traîtres qui m'entourent. et ça la moto moko, azako, te kabiswa. Et il y a un officier qui est sorti. Mon continue va sonner bimi. Il dit au roi, Abi mon continue. il n'y a aucun traître. Et j'attends la moto te kayote papa. Mais là où nous cherchons à attaquer au camp de nos ennemis, Kasi, mais si quand on a le cas de Kobundisa, pour la ils ont un prophète. Moko. Là où nous cherchons au camp de nos ennemis, Et si quand, mais si on a le cas commettre, qu'on a un temps banguna na biso. ils ont un prophète. Bazana prophète à Moko. Même si tu entres dans ta chambre, tu fermes. Ata yo koti na kati ya suku na yo chambre na yo kangi. Tu parles. Ozoloba. Ça arrivera aux oreilles de ces prophètes. Maloba wana. Eko koma na mato ya prophète wana. Ce que je peux dire, na sepeli na liloba moi na ngai mama Tamara alobi que diable amona ki bitumba oyo. Nga na ebisio, imaginez, elle a fait combien de minutes elle a presté? Pas plus de 20 minutes. Mais tala kem, tala o ileki wana. Imaginez, tant oyo sengele ke banda. Le diable, le monde du ténèbre avait bloqué ça. Mais lelo, tellement que baluki nzambe mingi na kobonde là, et Dieu les a donné l'orientation. Et puis côté la nation félicité plus parce qu'ils sont blindés, ils ont des bons conseillers, ils sont près des hommes de Dieu. Parce que Bible dit l'Éternel réveille mon oreille chaque matin pour écouter la manière des disciples. Il réveille nos oreilles qui, par sa parole et par la prière. Le corps a entouré la bataille. Et moi, je bénis le Seigneur. Humilité. Il y a un maman, na papa. En tout cas, la émission mokilisco est à connaître. Oh, n'y a pas tolobaki, oh tolobaki et kuna. N'ana beaucoup misakaka zambe parce que Dieu nous a placés comme des ambassadeurs, un ministère de réconciliation. Oh, makila na yesu yemoko. Et quoi il s'aki miraille. Oh, bandeko kabola ba yuda na biso ba pal. To kota lipambole zalaka ya biso te. Makila na yesu nde kota biso. Bible le makila na yesu moi sa zalité, mobala zalité, biso to komi moto moko. Alors ekuloso biso toza côté ezo senga pardon. Biso nous to sala ka ba erreur. Nous tous tozali batu ya ba erreur.